papa mfumalongo papa denge na rote alobaka mwami na likambo wana na tina nini abimisaka likambo wana kaka na ntango tozalaki na nkamba awa oyo likambo ebimaka ete kuna na États-Unis d'Amérique bachercher na ndenge ya koluka na bango baye komona ete likambo moko oyo ezali mpe ekoki kopesa kinya na mokili oyo ekoki kopesa mwa bomeno eza kaka na mboka oyo ya biso RDC na ntango wana Zaïre mais balukaka ndenge nini kokoma kuna epuis ndenge nini mpe ekokombela na esika wana wapi awa na nkamba epapa fumalongo alobaki ete ngai nakoki kopesa na ngai nzela bakoma kasi kokoma wana nkamba tokolalisa bango wapi ntango wana ndako ya mitinu nande ezalaki nani inogire te biloko nano elataki te kaka ndako moko okende kotiala motema biso nyonso soit centre d'accueil ya web ou bien ndako ya papa kolutu me na ngonga wana centre d'accueil ya weno bamuta nyonso wane kofandako e soki ntango na soki bayelaki biso tokolalisa bango wapi kolia na bango ndenge toyebi biso na bakongo nayebi te peut-être soki na bikolo mosusu mais awa na bakongo soki balobi ke okolia soso mosusu mpe mpona kingo ya pamba ya soso soki azwi yango mpe supu ebele makombi mpele yukuti wana kasi bango soki toyoki ke bazopesa ye poulet donc poulet mobimba batie wana soki mpe lelo oyo soki tomoniki bango balelaka ndenge wana eke ntango bakoya bakolobaki poulet okozwa kaka mwa morso ya soso soki makolo oyo basoso na biso to makolo ya mike ntango kotiango mibale ezokomona nango te wana peut-être kokendekaka na marke ya mayombe otie mwamba mingi poto comme ça epesa poids ekanga bajeu wana epai na bango nde mwana te wana maloba ya papa mfumalongo kobana baya to baya ya papa baya na bango kasi bakoya kasi so monde kozala pai na ngai ndenge nini eke biloko ya kolia soki ezali te ngai na koyoka soni yango toyoki ke circulaire wana papa asalaki na papa mfumalongo aye kozonga alobi te Satan azali kosenga toujours nzela oye mpe asala na kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu bajenoi tuna papa mfumalongo atunaki sikoyo ye Satan ndenge aza kosenga nzela po akota na lingomba owabongisa to wabebisa ndenge papa alobeli yango elanga bakotikelaka mona ngulu te bana papa mfumalongo papa ndenge nakotima twaki mosala na ye na 1959 c'est vrai eke Satan abane kosenga toujours nzela kasi awa ekomi na 1972 c'est tombé ntango papa mfumalongo afungoli retraite Satan aye kotolisa papa mfumalongo olingi osala lisusu nini me toza na ntango mingi ya kosala mpona nini olingi okonga biso nzela plan spirituel ya papa ezalaki ete retraite wana po te tokende na ndenge bapapa basalaki plan na bango eke na 1976
ce temps-ci et que dans les 4 juillet merci beaucoup d'enfants pour la construction de la temple Yankam. Kasi dans les 4 juillet Satan est posé dans les choses là. Il y dans 5 ans on inauguré le temple. Dans 5 ans on a dit que aussi ça m'a sauté. Voilà moi au plus ça même après 10 ans comment l'inauguration du temple est là. Donc voilà la vérité. Donc on peut s'habiller dans dans les 4 juillet 1956 Satan a dit qu'on tentait après fête Tinsani na retour oyo salamate accident et a dit que salama tentation na bambuta ni balé d'abord tika biso ezalaka accident papa na biso wana kobenga je crois avec angolé papa Mbizi na papa Masampo oyo ezalaki molongani ya mama Nkapa tentation ya Satan esika wana ye kosenga ete baprologe lisusu bapesa ye susu mikolo po ete akoka kokontinue kosala makambo na ye mabe. En 1979, Satan est posé dans le bio, papa Yangi de Kanamika, et que na 81 avril, on inauguré le temple. Est-ce que on peut savoir son volonté? Vous avez décidé pour inaugurer, comme commandant a dit, na pesio tango ya Molayi, na pesio tango ya Molayi, mais na l'objet na par exemple il faut s'attaquer inaugurer dans le 6 avril. Ndenge to koloba Satan batakasi na ye oyo akota na kati na lingomba eyeba na ka na ba acte na bisala ndenge bapapa balingelaki yango ndako nzambe oyo ndenge ezali construit tout en moellon bamir à 80 cm moellon pendant la septi na likolo sauf 80 cm na likolo oyo batiaki ba briquette oyo ya briquette na ntango wana mpona ndenge baingénieur batalaka poids ya ndako na nyonso en moellon donc mabanga na mabanga ndenge babongiselaki yango ete ti libanda mabanga nyonso wana fo emonana ndenge mozole ezali kasi lokola Satan aza na kati na lingomba baye kosala eke na ntango wana bapapa bango nyonso lisapo bakendaka na Lubumbashi awa baoyo batikalaka ala balobi etele totia crepsage po ete tofrene mosala oyo batie crepsage presque partout etikalaki kaka juste côté moko oyo côté bangonga po ete batia crepsage bapapa baya boye tala ndenge basalaki bapapa basilikaka kosilika bapapa basilikaka na mokolo wana yango nde oyo bapapa balobaka ete avant tolembisa biso balamu papa soki papa alimi nde tokolembisa bino tokotaka na mabonge awa kolela ya ndenge wana bato ya bampeme bazwi bampeme totala papa komandongo papa ndenge na kutima respire atie luvukili tata wizi biso nyonso tongole biso tala tata wona totala papa suluki ndongia nani na bubu na ye ya ple na kosa na kabote kulea wana bubu na ye ya ple ye mda kosa na dole bisi wana papa simo kibao tana biso nyonso tozalaka kuna biso bana tozalaka kuna batendelo bakongo mpe ya simongi mbangu mpe oyo bazalaki kaka bapesa bango okoma simongi mbangu mpe basalaka baya bodengela kabao na ndenge kutu babimbelaka
Tukar undangan Jakarta. Papa alunege arudaka chika pate Kinshasa kaka. Me ayena kana makolo. Deba kamina bokata. Oya takala kutika ina Kinshasa. Alubite nazo kebinkamba te atikiye yena bakamina bokata. Aya bakute ina premier poste wa. Azuko bakutana yote. Desika wana Papa Malongo alibaki wa Amerika Bapa ya Kazaliko ya kasi soki na kali malam balap nan de tongite niloko kolia nan doloni oya biso mokote to Papa Mbanza Papa ya longa na jangani abana ko insiste tango nyoso eke nsinga wa malaka usiba na vuvu ko azotango rocha motema ete ana bakotinde na biso esoki yingo kite oyo kiso avant Malonga lobete soki batwana bakolia ba aubergine bakolia ba patate tokende kosomba na mbanzamu mutu ko soki kufina ndela malamu kolona sur place nyonso wana yango Papa Malonga asenga kabiso na 5 mois et mingi makamone Papa Malonga après 5 mois na 1989 wana tango bakenda kina Kinshasa et comme qu'il se dit Papa Malonga aza kotele makambo wana na Kinshasa o bakonusa kina kamba nango tozwaki extrait ya makambo na zoko lobanios ndenge alobelaki yango na kimpantseke emoko Papa Malonga Satan azali kosenga susu Papa Malonga apesa etango pete yako wakosala Papa Malonga lobi niet suka Satan lokolo koye pesa biso nzela tokota na lingomba na yo kasi kama tokokota eske bakoya tokabonisa wete babebisa babonama bamubi bakoma bandina sono toyoka Papa Malonga Zabasan de la paix. Mais avant, ce qui a matin, il a vu longtemps le Soussou, vraiment, peut-être le Soussou, métal, pas le tête dans le côté d'un arc, on a choisi, mon canal, le voici la taille président. Nous avons un série, un américain, pour le Garabi, Nato, Naoki, Moutabavé, le Pierrot. L'américain, Vayaki, Babo, peut-être avec lui. Dari Bagari na conseil clinique alors le président kene kuna na watoto na watoto kuna na nani ndio watoto naki bwana mali apa yeye kati na bitu ete kwa ya baba mo bwana dari hivi bwana tena na television na mtu na dari na kana mtu kati na kuna television na maki bango kwa kitu kama kwenye mimi leo na hapo na utala lori katika tuana babalo mwana makambe leta darasani na ngai soko mwai zali na mema kaida makambo kwa bitu dereka kwa kwa la paix qui réalise les choses de l'humanité, et la loi de la vie en faisant malade, moi, c'est des amis jardins de terre. La qualité du mouvement de la télévision, pour ça, c'est pas le nom de l'humanité. Donc, pour vous faire la vie, eh bien, ça va nous dire. Ma carrément, comment vous allez voir, ma proposition, comment vous allez la carte de l'outil, pour vous y avoir l'expression. Ma première, dans la première de la vie. Mungkina yazari tamama batata. C'est-à-dire que zari ne tumama kutoka na nasi. Sababu leo batende na ndio bakuya. Kwa kunomba kabla ya kuanza kama ndio 10 milioni kwa ndio sana katika kutoka hiyo. Wana mfano baba hiyo. Babu ndio kufikia hiyo. Baba ndio
tahu apa yang itu tahu ini itu makamu itu tahu ekstra nanti bukan malam makamu itu dia mana oh ini nggak usah lah tapi itu nanti dia usah lah kayak gitu nggak bisa apa begitu tentu begini sudah itu kamu kau nabi itu nabi Bagaimana kuasa bukti akhirnya anak tak mungkin berubah. Nah sekarang nanti lupa dia tetap stabil. Tahu tadi malu kerja bekerja, mereka pun dapat lagi sekarang semua pada dia terlalu pengantam yang orang kasih ini. Nanti nama kamu sudah kontrak. Ia berfirman dengan lebih malam itu kan dari kamuana soal itu mungkin mau itu so itu pergi solo kubudara mau mana jadi soni pernah tahu itu ya nah seperti so jadi kamu betul mau lebih itu kuasa bawa kandidat bola ikut terjadi di pena bawa kamu punya sana soni nanti mudah mengenda nanti di mengenda tak lagi dengan sesuatu yang kita lakukan ini dengan seperti apa ya kalau kita seperti tadi musuh mana lagi tu mengenda musuh lagi tu apa lagi musuh lagi tu apa lagi kalau deh kita nanti kita nak orang mau pada itu pada bayar sekarang dengan elektrik kita elektrik malam mungkin dari sini orang ada dua binatang yang orang sepedi, batu lebih tu berada pada ini. Allah, jika mau boleh apa lebih seperti yang boleh. Jadi seperti tu baik bahawa itu dengan segala macam job kita di China, kalau masalah kita mungkin mati ini. So, oyo kamu yang ada ini itu, zaman itu kamu jangan dulu pula, kita mau boleh buat. Organisasi oyo pada itu dulu boleh mau itu boleh itu buat. Punya itu cuma pada itu cuma apa-apa. Oke, dengan saya adalah apa sih lagi. Maka untuk itu masalah ini yang pada itu buat, kita terlibat. Kalau balik Tuhan kerja, Tuhan ini zaman data kolonial itu ilmu sampu, bagi lagi tu orang itu ikuti, pada ini satana awal tu, solo tu orang, kasih dengan macam satu lapis, boleh ni beko ni salah. Saya mendengar jenazah buku Kamaman Ratata. Terutama waktu kopi. Dan zaman itu WD itu dikatakan pokok-pokok macam mana. Tolong dia cukup dalam biar terus segala. Baik. Pada ini berbeda yang
Rochelle ezali makambo mingi ndenge tokoloba motango nyonso tokotiaka makambo nyonso wana na integralité na bapeliki po ete bayokisaka biso makambo ndenge nini babanko malongo azalaki kobongisela mpe abongiselaki yango na banza kolandi malamu ndenge Satan ali kosenga nzela na ntina na inauguration ya ndako ya Nzambe ya Nkamba mpe babanko malongo alobaki ete jamais nakoki kopesa yo nzela te kasi ndenge asengaki nzela na banza kolandi ndenge babanko malongo alobi ete tokokota kaka na lingomba na yo po ete tobebisa malamu papa alobaki yango babanko malongo na bizaleli nde bakoyebana oyo bakotaki po ete baya kobebisa toto bobe ya kopesa biso nano lisolo oyo babanko malongo na centre d'accueil mbala mobali apesi mbongo pa ya mama moko boye mama nduma moko boye aleva mbongo alekende oyo ya nsima wana na kombi ya tata mwana mpe molimo santo ntango tozotonga amphithéâtre tozalaki na mama ndumba moko jeune fille 6 heures du matin okomona asai na centre d'accueil aza kobalolaka beton otali ye boyo nzoto mike olobi me mama oyo en tout cas soko nzambe afungo likolo ye akokota mpenza moto ya liboso or ke tozali koyeba te mokolo mosusu papa moni ye abengi delabe papa kamata bongo pesa mwana mwasi oyo akenda libela alingi komona lisusu te papa likambo nini alobi ntango bozali kotonga esika oyo esengeli par exemple mpona 5 mètres carré botia saki moko ya ciment bokotia meme 5 saki ya ciment eza kokoka te ye mosala na ye ntango aza kobalola beton azali komela yango mpo ete mosala etambola te mpo ete ndako esila te atala mpasi tozalaka na lingomba na botongi meme awa na Nkamba meme moko mosusu mpe papa simoki okeyangadi atunaka lobi me tata onana tie wana balolaka beton liboso ya ndako ya Nzambe donc makambo yango papa ezali nano ye lokola tata ye alongola biso makambo wana mpo ete totonga Yerusalemu ya sika na kombi ya tata mwana mpe molimo santo kasi babanko malongo papa jangi na kunti malobi ete sako genera sako ndenge papa Dina président général ya IJP auti koyebisa biso kolembolela biso sako soki endakisi ndenge nini donc batumbi bisobe nyonso oyo moke etikalaka wana bampuku bango nyonso bakimeli wana siko bana moke ntango bakoyale bakaka batulile nduba bakotule nduba kotini na nkapa ye nkama badatule mwawoto mwa esobe etikali ya moke ale bantuli yango donke kutu espace eza lisusu te siko yo okimela wapi masumu Satan ye akanisaki ete ndenge akosaki Adam na Eve eke alongi mokili kasi nsima na yango ya solo Adam na Eve bazwaki etumbu kasi motuna ya papa mfumalongo papa ndenge na kotima awa ye Satan akosaki Adam na Eve eske ye azwaki etumbu te pe na etumbu oyo azwaki na oyo Adam na Eve azwaki ya nani eleki baba umba benu ngato ta pasteur atu ulenda za yana fudukia kasi lelo tozokomona ike na kati na ngomba mingi tokotiane po ete tobebisa kasi papa mfumambanza alobi ete bilanga bakotikila bango na ngulu te bangulu bazokobila lelo bangulu oyo solo oyo kolo Yesu
ezalaki na ntango wana ke bamama bamoniki ntango nyonso mwana akoya kaka kotambola na bana na biso parfois toza na besoin na bana na biso kasi ye alaki bango mbala oyo yebi do akomona ale bazwi bana nyonso ali batie bango na kati na ndako bakangeli bango na ndako moko ere ekoki kolo yesu ayi fi bavoisin na nga bake wapi bakamarade na nga bake wapi bango nyonso bakebi nanga totindi bango na bilanga kasi na ndako wana oyo bazomona ondire nazoyoka ondire bato bazomirimire kuna o te wana eza ndako ya bangulu bazaka ya bangulu tika mpe bazalaka ya bangulu kolo yesu aleki na ye ntango aleki aposa lelo mpe ozwi ale kofongola bana na biso bakende kofongola koyi baoto bana na biso bakomi bangulu tolanda kolo yesu esi akende bapako etumbo ya dana na oyo nyoka zwaki ya namuteniki na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu na lutumu ya papa tokanisi makambo wana ezali na Genèse chapitre 3 kobanda verset 1 ti 19 Satana akosaki koko na biso Adamu na Eva baliaka musuni ya mutu miso efungwamaka tata Nzambe ntango ayaki po ete bakutana bakimaki Nzambe abengaki Adamu ozali wapi alobi ete toyoki mongongo ne tokimi mpona nini toza na elamba te nani ayebisi bino ete koza na elamba te alobi ete mwasi opesa nga yo mwasi ndenge nini nioka tata Nzambe asiliki abandi kojuge bango kokatela bango etumbu ayebisi mama ayebisaki liboso nioka no Adam mama alobi ete yo mama lokolo osali ndenge wana po ete obimisa motu ifo omona pasi akumi na nioka alobi ete nioka banda lelo oyo bino na mwasi bokumi ennemi epu yo nioka banda lelo oyo okobanda kotambola na libumbu na yo mpe okolia mabele kino suka ya bomoi na yo mpe libota ya mwasi bokumi ennemi bakotuta yo motu akomaki na tata Adamu alobi ete lokolo osali boye na yo mpe mokili mobimba molakelami mabe mpo na yo po ete ozwa eloko ya kolia na pasi owutaki na mabele okosonga mpe na mabele metumbu ya nioka ndenge papa alobi nioka ya liboso azalaki na makolo na maboko me abandi kotambola na libumu na ye abandi mpe kolia mabele na mama to na libota ya mwasi bakumi ennemi tokanisi nkolo miso tata Nzambe alobaki ete mwasi akotuta yo motu ezalaka soki mwasi amoni yo liboso akotuta yo motu soki mpe yo motu omoni liboso okoswa ye na etindi ya lokolo alors makambo wana mpe monanaka biso batata tozalaka na courage mpona koboma nioka facilement me bamama mosusu soki amoni nioka akimi epui likambo tata Nzambe alobaki ekokanaki ntango nkolo nyonso azalaki na ekuluzu oyo wana azalaki koloba ete soki ozali mwana na Nzambe obikisa mpe biso wana Satana azali koloba lokola nkolo nyonso akangaki motima nde na ntango wana niataki motu ya Satana alo etumbu ezwaka nioka tokanisi tolandi yango ke azalaki na makolo azalaki kotambola na libumu na ye mpe kolia mabele na mama to na libota ya mwasi bakomaki ennemi papa nazali na mwa commentaire moke to témoignage oyo bayebisaka biso na papa Nsilu. Papa Nsilu azalaki directeur ya liboso école publique ayebisaki biso boye tata moko azalaki na Mbanza Manteke azalaki missionnaire ya baprotestant azalaki kopesa kalasi ntango azalaki koteya mateya ya kalasi kuna ya makambo ya Nzambe alo azalaki koteya bato kokoya ya Adamu na Eva ndenge babebisaka ndenge tata Nzambe asilikaka ndenge alakelaki bango mabe alo ntango aza koyebisa bango ndenge wana kaka na mikolo oyo wana babomaka nioka kuna na Mbanza Manteke
nioka wana zalaki na makulu pe na maboko. Tata Richard missionnaire ya baprotestant alakisaka nioka wana na bato ebele alwana mpona kolakisa te nioka zalaki na makulu na ye me ntango tata Nzambe alakili ye apesi etumbu abandi kotambola na libumu na ye nde papa na ndenge opesi pesu nzela mwa moke tolobi nde yango wana papa. Merci beaucoup, pasteur. Si vous trouvez bon. Papa, c'est moi qui vois que la table nous a coloqué. Parce que Dieu a dans la coloqué. Comme ce soir, papa va dans la coloqué. Et il va dans la coloqué. Non, non. Donc, et tombeau, et yakana Satan. Mingi pe, na kat, na ngomba ndingi tota kokota kote to bebisa. To ye bakete et tombeau ezali. Papa Fumano papa nyangenda kuntima nasuka iko lopete akosalaka ata likambo te soki apesi elaka te jejeki oposa na aoyebisa nzembo na ye papa Fumano talobi ete bobongama nazali koya nazali kozonga ezali nde bilaka oyo toza koteya bino oyo kobonga na mayete atango ya bozongi wana raison ezala teke nga nayokaki te nga nalandaki te oyo kolobaka ete oza na kati na mboka wana be lisese ya papa Nsilu Makola Jacques azwaka lisese ya mboka moko ezalaki na tata moko kombo na ye Nantingi tata wana azalaki na ndako na ye ya matiti. Sikoyo tata wana azalaki na bozwi ya mingi biloko yango ezalaki na kati na ndako. Sikoyo ye akembilanga na nsima batikali kotumba ndako na ye. Leta ntango aye kokanga bato nyonso ya mboka akangi bango bino ndenge nini omoni ke ndako na nsinga eza kozika kasi bino bobomi moto te te ngai namonaki kaka milinga omonaki milinga lakisi ndako ezali kozika mpona nini okimaki tete oboma moto wana bamosusu nga nayokaki na sango ozokoyoka bato baza koganga ndako eziki me mpona nini bopotaki secour te donc boza na ngambo lisese papa Nsilu bamosusu balobi nga namonaki kaka milinga oza na ngambo nga nayokaki oza na ngambo nga namonaki ndenge bali kopela oza na ngambo jejeki yambo di finamani yambo di dokimoti